Mais avec ces projets, je crois c'est un vent nouveau que les chefs aient soufflé au niveau de la commune.
il y a l'information. La presse est là. Vous avez des informations. La bureau ya la police na ya quartier na ministère affaire bato bayebani awa mais soki bato bato na kati kaka ya projet oyo wana sikoyo eza koprovoke mokonzi ya mboka po espace wana mpe akoimagine atonga peut-être hôpital jusqu'oyo okomona application non c'est pas normal donc so bateki on va dénoncer ça ici po ingénieur expliqué biso eza école ministère ya bâtiment ya ministère ya affaires foncières bureau la police na ya quartier Makelele mais le reste est là soki bourgmestre moto ateki soki mpe gouverneur ya ville po bango bayebi kaka koteka wana vraimen eosimba te maintenant l'état mpe eza protégé po l'état na baprojet ebele bagénération future ekobotama pour l'état azala bamoyen ya koencadre bapetio bango ya lobi demandale donc ça sera à 2 niveaux à 3 niveaux voilà. C'est la formation ça fait presque 1 mois donc ça promet ça promet donc ça avance. Merci Fachi. Il nous confirme que le financement est là. Fachi, dans mon oui, c'est un chinois quoi. Et surtout que les amis de Congolais. Aux ingénieurs chinois, oui. Vous connaissez Fachi? Oui. Toujours pour promouvoir Oyabiso. 1 mois Pamba, dans la fondation. Je sais qu'avant 8 mois, le bâtiment est télémé. Donc, nos encouragements, la fédération Afuna, était au Talabino, peut-être un balancement, il y a des sous. Quand on regarde, peut-être au bon moment. Tout est la bonne maman au Pamba. Le autre monde a vu ce bateki oyo ndama koto bazotonga bakosi kokosa me bato lui-même n'a pas occupé de faire voilà. J'ai offert aux habitants de Bandal. Il construit un hôpital en faveur des enfants de Bandal. À l'instar de maman et moi, clinique chinoise, papa ici. C'est ça notre produit pour les enfants de Bandal. Voilà. Pour les militaires aussi. Le programme initié par la fédération, il y a pour inspecter les travaux à Mokondamboka. Fédération Afuna. La FUNA, la fédération a initié la fédération Afuna commune par commune. Parce qu'il conseille la réalisation de Mokondamboka. Parce que Mokondamboka a l'accès Bolingo. Surtout la volonté politique à l'action aux hommes. Il y a un peu de banda
bolingo wana oyo mokonzi mboka aza nango na Congo epuis na bacongolais na bandale eza mpe eza te yango toyaki awa na Ekosipaki tomoni maquette mpo moto akotya mpe maquette mais na kati kuna yombo mais tomoni maquette tokuti mpe na kati effectivement tomoni bazotonga tomoni koapproche ingénieur biso en tout cas awawa eza bazotonga école à deux niveaux 3 niveaux eza rez-de-chaussée premier deuxième na 3 donc ekoremplace école oyo tobiso batonga na baepoka babelge fezaka bapekola babelge po bamaso baremplace babelge apa kasavu oyo batika banoko moto bato badedwa donc balar ya Congo eza balar na bango mais Fachi aye na différence monga l'amour du Congo et du Congolais donc cela veut dire Congolais faut sentir que nous na Congo na ye bina filé yango moni mbonga Congo Fachi azotiango bilembo yango wana oyo bana bandali Fachi osala eloko te po tokosa mpe na programme ya Chile gelou en tout cas bandali babetango chimite mais Fachi abi te mpe lecteur mpe baza na bandali te surtout que yebi ke Fachi mpe masolo ne mingi mpe ezalaki mpe na bandali kima mpe bambangu na bandali donc comprendre kaka yango tokokapene mokonzi mongo talaka bambangu kimaka na bana bandali mpo na kaka ofensa idéologie ya IDPS donc yango bana bandali babino te Fachi bon tolobi teke no obosani ezaka peut-être bon ndenge ezalaka kaka baprogramme ebele obosani mpe mosusu na moto ya mabe te obosani kaka mpo fo bosana mpe kaka oza moto yango toyeya mpo tokapele yo bandali bienge balobi Paris mais soki oti na Paris yango me mabe babiloko mosusu mofo koboya yango babengo grand prêtre oyo grand prêtre tosala bamesse bonne prier donc Paris ezaka façon koloba Fachi beton ezaka façon koloba na kati yombo mais avec yo keba mpe eleka mpe Paris po bula biso eza kokomisa Congo kosongisa Congo ndenge ezala epuis kobakisa mwa dose ya des pères et des mères yango pisisi na biso yango donc bâtiment oyo bakobuka bapeti balotanga mopanzi oyo kuna donc bakotanga na étage vraiment bana bandali ezaka bana bandali pete bana kini po bana kini batangaka partout mona moto avanda na bandali atanga na Gombe oyo akingasani atangaka na Matete ya Matete atanga na Lemba donc voilà eloko te kosala awa tokutani na ingénieur tomoni oyo misala emo kaka misala na emo apamba doseke volonté politique ya mopanzi oyo donc na mokonzi ya mboka na ingénieur na batravail basala bana volonté il faut bore banda awa bana bandali bamonaka tokasali babosani biso zoka bor moko eza mpo média eza très important média eza na songisongi moko likambo oyo moko na bandali ti na kingasani balandi yango mpo bana bandali bazoloba trop babosani bango mais apatia baimage oyo babayozo babosani bino olandaki festivité oniko voilà donc taka festivité toseke bina file donc image oyo mokonzi mboka kolanda ngo bakobuka na bango oyo bokoya komona yango lisusu te yango toprofite ntango bakobuka mokonzi mboka babi kote hôpital ya leta eza te bahôpital oyo eza kaka ya sebeko protestant catholique na baprivé avec couverture de santé universelle faut vraiment hôpital ya l'état donc mouvement longue palais ine tira hôpital baconsulté azongi mpe palais ndenge ezalaka kala biso ozwaka traitement ofele biso ekomaka soki obela baba malaria mela kongo bololo eza mpe na dosi te yango biso ndenge tozwi pouvoir boye fo tozongisa kongo ndenge ezala totanga tiku fele tobela tozwa batraitement ya ofele malewa mpe so otali mpe bien papa bazobondela yo kende kolia soki olete me problème na palais po soki elali okobenga cousin na bino te bango mpe kuna badame voisin basali nini adame soki mama azomona biloko azobwaka likolo na yo mais lelo peti osalika mwa 2 minutes kaka okenda nsima ntongo oya boye
mais biso kaso okenda yo malai waka mteza mekwanga depuis et puis mais on devait kwanga na zongo wapi vraiment pourquoi parce que aide moins mais nous sommes là bakolo Congo bato bakundela Congo biso ba oyo ya jeté donc comme je suis Congo bato bazo boule que notre tête au longwate to ça bizarre Clément to longwate donc ndenge to va na pouvoir pour tout pour ça Congo puis ba beta maboko papa beta maboko bien parler beta maboko papa bien parler ya boyeko papa bien parler bon ça ba gymnastique na bino biso to bon ça mboka puis ba les gens commencent libala est-ce que vous kipo mama libanda côté kasi yo vendre vers l'équipe au bon soit les gars qui ne dit vous sont les gars est-ce que à côté pas il y a l'équipe mais ngana za na ndako soki yanka yingi suka ako yaka kawa donc biso ne to za awa to za basa libala ata bon pour ça ba gangi biso ne to za na libala biso ne to gérer Congo puis ba soane kaka mobali na bana na ba semiki na ba bokolo bina fele yango biso to soane na biso o ba petit ba otanga ti boko bana ngoko baza bana fachi baza ba congolais comme baza père de la nation ne moni azo songer na bana Congo donc awa fachi il faut hôpital donc ba espace nyonso o eza ya l'état ko simba na yo te muta kotonga ye ko lupango les bâtisseurs aye Fachi Beton aza pe na ba originaux ya ba terrain wana yo oza na document ya mbata Fachi aza na ba originaux taka soko na ba originaux na parquet même juge abenaki mo loko obike mikanda no oza na ngwe ba mbata ba originaux donc basa ba eleka kopo wana tosuki kaka awa donc biso bakolo lupango comme tosuki Congo soko oza na boka mbata en tout cas changer cop oh non ça 50-50 so ba nente ba les pères et de mère ba yé tout ça ah yo za no pêcher ba yebi ko pêcher kana yo ba est-ce que to pime no pêche songa no la Albert pesa Tanganyika kuna pe mbisi ba yebi okufa ki mukolo so ke kuno zo ba bateau de pêche on continue cop est-ce que ça m'a bien mais politique tikela bana ya chichi eza kwa tika mfumbwa na bakongo malema na bambunza mosaka tikela bamongo politique pe tikela bana ya chichi Fachi Beton za mwana ya chichi biso pe tofandi toza bana ya chichi donc tika biso toza na posa wana ya kotonga Congo toza na soif wana soif ya kodola te po bino bododi trop so batie wana kaka yoka badega entre biso zokwea yo santé kaka ba voyage ozo voyage le loko oyo ozotyola yango biso zobi te ba voyage soto ke ezaka mpona kocoopérer expliquer bato ce que c'est le Congo mais mingi toza na Congo po tobunda nde awa tozwi pouvoir kaka na Congo voilà donc mes chers amis oyo eza fédération afuna totambola premier site tobandi eza awa baotonga école na bâtiment ya ministère affaires foncières bureau à la police bureau à quartier Makelele nde oyo toyebi soki na liso na tangi ekoza te yo kosamba na Fachi Beton donc Fachi Beton azodirige Congo azoluka espace oyo ya l'état kotonga yo ozwi su espace lesu okotonga na France Hotel kuluka problème te ko papa kebisa bango de bena bango baluka yango te biso toyeyi université papa taka bato babuna ya maréchal tindika ye baafidele oyo bauti soki bafrançais te sikoyo na bino topema ege te babiso babino te oyo balamuka basutuka banini tala boyo lala ponga babebe olali na bino mpo moto alalaka azaka na ya cope te mais biso tosolamukaki de 5 heures towana terre mpo toyebi ke non so tobibi boye
moi sachez ma petite madame yosko ozona ba tusimate olinga ko ambouyer biso tout ça ba na classe au fele au tomboki kis ozo tomboka kaka tout na be muselekete tomboka devant nyoka mais suka nyoka doda donc c'est bon déjà awa merci avec l'ingénieur tout solo les papa aye na kati ya mboka aye kosunga mboka chibe force du progrès vive force du progrès vive et du Congo longwa na nzela Felisa Bota Fimbwa kekele longwa na nzela Felisa Bota Fimbwa kekele bango kuna bazobanga ye Fimbwa kekele tande toi et na moto ye Fimbwa kekele. Merci beaucoup peuple congolais oza force du progrès bandalungwa toza toujours na sima ya mokonzi mboka chef de l'état Fachibe toujours ba félicitations la mokonzi mboka na Augustin Kabuya AK47 toza toujours na sima ya chef de l'état pour la action ya kitoko po azosala na commune na biso Bandal et puis mambo kitoko chef de l'état osala biso atona kata kosbaki tomoni nde ezalaki lelo tala azotonga ba école tosengi mpe na chef de l'état atongela biso ba hôpitaux na kati ya Bandalungwa. Merci beaucoup terrain municipal ti lelo etikala inachevé chef de l'état ya mwana pe eza parmi ba biloko o na kati ya Bandal fo ba bongisa yango biso force du progrès toza lisu likolo ya lisu likolo ya lisu toza wana ba antivaleur nyonso oyo eza na Bandal to dénoncer yango pour force du progrès eza lisu ya chef de l'état partout tozali to dénoncer mabe côté eza parce que le président merci beaucoup tozali kopesa longonia na mokonzi ya mboka na banza ete une fois tolobaka ke esengeli Bandal ezala équipé. Je pense que tout le monde quand même nambela otobwakaki baye déjà kosalela biso première geste ya kokipe kosbaki koma pe bazali kotonga na kati ya école na biso epai tozali kopesa longonia na mokonzi ya mboka mais tosuka awa te tozali kotambola presque Bandal mobimba pona kolakisa ke jusqu'alors na programme ya développement ya 145 territoires Bandal on n'a pas encore bénéficié sur le plan ya ba infrastructure. C'est ainsi que tokosenga mokonzi ya mboka na gouvernement ne mobimba bayeba kotia bisu na Bandal parce que biso bayike to IDPS ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba oyo alakisa biso linga congolais na Congo. C'est ainsi que toza sur terrain pour faire réponse na Bandela mboko Etienne Tshisekedi wa Mulumba biso bayike tobundela mboko yo ya ofele tobundela mboko yo ya ofele tobundela mboko yo côté ya ofele tobundela mboko yo chibanda e totonga Congo ayilela chibanda e totonga Congo bayidi mingi chibanda e totonga Congo bayidi mingi balumba bona Congo ayilela balosisa bona Congo ayilela tikala yo Fachibeto e Chilombo tikala yo Fachibeto e Chilombo mabele ya bakoko na biso Félix alobaki tokobange lokote mabele ya bakoko na biso Félix alobaki tokobange lokote IDPS viva merci beaucoup système yango mpe yango aye nango awa azwi école ke batikeli école na nini mais toza ke baresponsable ke tobikaka so mpe eza biso te me mpo oyo todebuyaka ebimbi ebloke mpo totumbolaka ebimbi mai eleki aka biso yango biso ebuyaka awa
otutunola bien ça able tobikisaka pont ezalaka bainondation eyaka so biso te mede ya pont oyo ekundama swati mai eleka na liko oloa pont tozwaka ni eloko ya leta te nini te me akodedebuye na biso nde todebuyaka ke tozobikisa pont mpe kena biso moko mpe ke tozobika ke na nsima nango surtout kaki ke na mpona nde bomo mpona nde ete elibi biso batole awa ke toyebaki ke eza projet ya école ke baotonga baécole na piscine batonga ngo ke toyo surtuka oyo toyotia batole mpona ke na population oyo eza na piscine anini ebima mpo babima na prince te otikaki batole o apres yango ke tolongola batole elongo otikaki babimisi mpe population ya piscine ali mpe ni mobulu ninini babimi eyo ombeke non totia su tole mpona ndenge ke totonga ekole totika tote ekole eza mosika biso awa ana babrike tolikaka awa otia ta tole ata 5 mètre ya mire ekole ezala bien ekozesa ala bien baboyi te bobima po eza ele ke ya leta bobima bofutaka te biso totravaka ana arrière ministère ya nini eyaka awa ke bazwaka mundu arrière nde ya boye eza mbika anda nango oyi ke tolongwa eza leta akoya koyebisa biso de avant boprépare na place nanga ase nini nateki tenaozwango tokoprépare mais oyo eza brusquement gouvernement ese omiso okaye baza crik kasereka gouvernement ese titulaire azwa kutu aniataka te apaka lelo nde yango c'est première fois namo akokotaka biloko wana te eza te ke ono oloba so nini akotaka makambo wana te aniataka kutu ate timaka amotu donc titulaire ayaka ata bamere wa mapango oyo obolongola banini nyonso ke na oloba ke baza 3 o bazoya na bamere enasi asereka toyebi bango nyonso toyebi bango te ye kaka ye atite eka na hôpital akoko aussi moi fête ya otonga mo eloko ya alo abibe nyonso ateki mabili o tout wana tout ateki système wana pe yango pe aye na bandala yebi kaseraka ayebi soke pe ngobila pe ayebi yakiki na bango ayebi kende ko keto il faut non na mulunga makasa ke ba election yango baby ça espoir peuple bobimisa au président biso mabe rien bayini baza na po peuple abebisa manji ya président na biso toboyi papa apana biso aza bien azo travailler kitoko aje biso tina alite toboyi ke nadi oyiba ke nadi obotola ke nadi debrouiller na muke na ngai awa oyo tozala bandala nakanisi na Congo tozala na mwa souffrance endimi nandimi te tosala na mboko face à la société tosala mosala maboko na mosala oyo tozosala yango ezosupuse esprit mabe eza mosika kaka na mosala oyo biso tozosala oyo bamonake mosala saliki yango tobanda mo balali yango mpe biso tozosala mosala kongo mpe bana totangisa mpe bana
tomona a dernièrement bayaki na batol basali produit na batol ke bateki piscine ke mama Denise asombi yango moto asala makelele aza te babeti batol basilisi babuki piscine bafandaki libanda banda ba 1 mois basimizela bakei apres nango wana Bourgmestre Bandal ma colonel na oyo alandi ye na bagarde na ye na Kasereka balongo wana bandi kokita jusque na mapango oyo ya bato balongo wana na miso bakomi na descente ya mapango oyo eza na samai bayaki justement ti ata na boulangerie babuka boulangerie président mboka kotiala baide na ye na makambo na ye ezomonanaki te mwa clair na liboso ezali balobi te biso na sumbo mitosa niveau moko babola fo bazala babola fo bazala soto kokana biso na tabanga mninga azati mais tellement mboka oyo komi ya Bourgmestre Bandal na ma colonel na Kasereka na Chantini Ngobila Mandal était si la mes peuple etikalaka mais baye bango to ça na temps de vote oya kokosa ke parmi bango no soki abibila ke bayo ta bibiso pa na babimi pour on a biso population oyo na piscine population zaki na piscine mais oyo za awa c'est que so ba voter na ta 15 bon mais ba tourmenter esprit ya bato mitu ya bato na biso ça so bien dit yana bato miso tilere ba mulate bandi ko bazola la libanda bato wana basa peuple kongo basa peuple type na saki et vous dites 10 minutes basa ba congolais ba kufa congolais ozo souffrir peuple na quel don esprit ya martini ni tema izangi na mawa muninga no mutozo souffrir benga mutu lokola mwa obeki ploti ko bata libanda bata kambe ba monaki mais eloko no c'est ça la magasa katana lisu moko ya nzambe monaka to ni metele le bibo boya ana makelele to sadana staff ya Félix ya président Mboka Fati Beto mais to yebi na président biso na mutema mako ya sana ngo ke obiso to zo raisonner c'est osimba balongo la biso na batol oyo balanda Chantini Ngobila soki Mboka oyo eza ya yi balanda na Bourgmestre Bandal na ma colonel parmi 3 personnes na bato bango basolia na bango balani bana total likambo soki peneza l'état yemo muta salango na propre volonté na ye ou bien bango na sala na propre volonté na bango mais to ba nyamate to sabato tokena temps de vote na bataille élection mais awa na net zo kendele bolala ko lamuka mukolo musubo ko soit ma colonel soit ya bomi mutu yepe ba bomi ou soit Kasereka ye abeti bat masasi mais ye akufi pour des choses que totika nango yangwana pour trop de souffrance mutu asenga liwa pour famille etika na kimia de souffrance na biso et l'équipe fois même à la limite à sous merci na zali Bon, merci. La merci président de la République, Félix Mbote. Nous allons pour la biso batamakelele a. Biso to ba sinistré, to za bana ba sinistré. To dinda awa na 91. To yo dinda, to yo kota na piscine. Na piscine ba lobi ba pesa ka biso lupango. To vanda, to zo lupango ba boto la biso ba général. Ba boto la biso lupango wana ba yebi histoire, ba ministre ba yebi histoire à piscine. To yo kota na piscine, to sali 18 ans à la piscine. Président de la République, Abima, président Kabila Abima, Atika Biso à la piscine, à 18 ans. Président Félix a eu quota. Tu vas dire, la première, non, ils ont battu sur notre tolo pour président sera l'équipe à mon amambo et le caté. Battu le biso tol, bah, il frappé biso la piscine. Tu bimi la piscine, biso tout, tire la piscine, il bat Abima. Quand tu baquais à l'État, Kosubaki ba bongisa ba iba bongisa Kosubaki ba tsheli biso pakata awa po abeta ba piscine ba biloko na bango pakata lo ka frappe ba ko frapper na pakata ba tsheli ba piscine biloko na bango biso to tanga na tinga na 38 ans d'âge na tinga na 2 ans ko sa 40 ans moi na nga ya 15 ans na botie na makelele o moi na nga ya 7 ans na botie na makelele o na tanga na moi na école à cher na possibilité nga azwa na le bamber nga assiste na le bamber ba ministre ba yebi le bamber moi na nga tanga le bamber na ye a na makambo na moni ba frappé biso na temps ya fête élection nga na temps na temps ya fête na temps ya responsable tout alukaka pona mwana na ye ba benga biso ba frappé biso to bimi ba komo ba biso to betia su ba piki awa te soki lono za kala obima konjele tikala ya bango ba betia pe ba piki na bango wana na ba piki na bango pe ba betia tous les lots na bango ya Kasereka ba betia biso dans un petit peuple. Président de la République, bakozwa biso awa ndeto oloba we bazwa biso to kufi to tikiba na biso. Ndeto oloba we un petit peuple. To oloba pour na passer l'équipe na Congo. Après balobi bazwa 5 mètres na ba venir na biso basa presse na bango. Ezalaka. Papa tike biso le pont na biso na salongo
yo ya na ordre na yo bourgmestre à Bandal oyebi Bandal bien te po utebi Bandal eza bourgmestre kengeli to ba bourgmestre na biso ya oto to mesala bango ba benga na biso te yo na Bandal oyebi Bandal bien te apolo bina biso kata biso banda kuna biso papa batikela biso ya mai oto dinda yo kata po bongisa kaka ekoli na yo sala oyo bongisa ngonde eza l'équipe biso l'équipe petit peuple tokomi wana biso tobetaka bwiki toza babriketerie bafournisseur totikaka zelo totikaka kayasi bachauffeur ya moto bayaka te tracasere leki nde awa so tositi makambo nzela carrière eza te tracasere leki basoda awa bourgmestre awa bango tu awa batie misu na terrain na biso oyo tolukaka mbongo terrain na biso ya kala oyo tobanda nango oyo tolukaka mbongo bayonyokola biso na terrain na biso tokolobeloko te président de la république Félix Tshisekedi totiki na maboko na yo balongola biso ne toni oyo oleka omona ndenge basali awa balongola tol po yo oleka koyebi te babandi koteka bango tu babandi koteka baterrain na bango bayaka na bajipe oyo baya kasereka naoloba te soki abomanga ye aza na mbongo ebele aza fournisseur aza ingénieur architecte tema toyalama muna likolo yango moni aye na fapi na ye awa fapi liboso abengani biso na piscine oui piscine eza ya basinistre ezalaki soki leta soki ya famille Mobutu toyebi te biso toya bana bato bayebaka papa ya biso to tobimi c'est normal fo tobima na piscine mais boyo frappe biso na babien matériel na biso ya na konda bapwiki bazelo banini totika eloko te na ti sikoyo tosala eloko te depuis babandi travaux na bango un mois yango toyoke 2 mois toza na pasi ana un mois babandi travaux na bango na pasi ya pasi toza bien te président de la république kotela biso makambo toza makambo nde kotela biso Félix kotela biso papa ya bana kotela biso tosufri Mama loba muke. Ya loba bongo. Ya ebininga. Tala biso ba mama tozana tosomba mapango lelo mapango ekomi ya kaseleka bazoya babengana biso babengani bana nyonso bana oyo bavivre kawa kaka na mabele oyo ya makelele bazwaka zelu na bango bateka kawa basalelaka bana na bango baprojet na bango baye bazoloba babengana bana wana basuki kuna te biso toza na ngambwa bamapango lopango wana ya ngai mapango nyonso wana nazotonga naza na chantier balobi babuka bakobukelanga nini bayaki na projet ya posbaki na piscine ubie bayaki na projet ya mapango abana balobi totikela bango mapango tolongwa lobi bazalaki awa batindi bato baye kozwa bametre basali nyonso balobi tolongwa na mapango totikela bango tokotika mapango kaka ndenge wana po biso tolokotaka mapango te mapango tosombaka soki balingi kozwa baya kozongisela biso ba $1 million bazwa mapango yango wana po biso tokolinga te mapango na biso ekende bongo awa tondimiki eza nzela leta ata nzela leta na balabala nyonso oyo tomonaka bana bazobeta babrika bazosala makambo na bango sikoyo awa bazobengana bana balongwa bana oyo nde bazocouvrir biso awa nyonso soki basali ndenge bazosala wana tozoteka tomwa biloko baye kosomba biso bango bazolinga te bana oyo basala biso mpe wana tozolinga te bana baza bana na biso lelo soki kuluna koti bana oyo bakotika teke kuluna kota ya kokata ngai kaka bana makelelo nde bayaka kobundela biso bitumba batika bango basala mosala na bango bakata po basi bakati kuna na bureau de quartier bapesi ndelo balobi ke mosala ezaka kuna siko tovanda toye komona kaka bayeke bakata biso mapango na biso papa mapango wana eza na likambo nini biso tocholaka tokufaka tolamukaka kana makelele na biso oyo batika biso président ayoka biso balongola nanu batola oyo po ye soki azoleka atalaka biso amonaka biso balongola kaka batolo oyo bamonaka biso président ndingulomba Tshisekedi
Félix Antoine Njikulumba wa Tshisekedi wa Mulumba ikala kumakelela ujo vitabu uyemo ya matukoro ujo tumona ilfale utangila kwa makelele ututangila Antoine ututangila kwa Tshisekedi wa Mulumba. Hey! Atale ndalo biba bwaka te. Bakwaka bakoya kobwaka. Bato pusu asoki polisi atelemi azwi mosala na charge mpona bakopesa bango baka kotunjwa. Ase bakoya kobwaka kobwakela likolo kuna ekikela Congolais, ata mutu apili Congolais yo kaka na pili. Soki polisi, musala wa polisi okosala na musala ya mboka ezaki yango na matiti baboka na pili. Soki na matiti na pili okanye, okafuta manisi na roya ni tanga opesa emi kwa. Dikaya, nganda beta basi. Tanga mbele bapesa emi. Bon, papa musala oyo biso to o musala oyo kosalema na mboka parce que Congolais aza mutu ayokaka na fimbu. Musala oyo ezali bakontina biso bakoki kosalela biso ezaki musala oyo polisi ya ville nationale akokosala mpona mboka ezala à l'aise. Bainfraction mosusu ezaki bakoki kokangela ya mosusu mutu oyo aye na fulu na ye na niveau ya pusu aye kobwaka yango soki bokangi ye ake kuna afuti amande mbala nsima akoya lisusu kobwakela yango biso awa te. Congolais aza mutu ayokaka te. Congolais aza mutu oyo ayokaka na fimbu. En tout cas, Bourgmestre Kitambo, Bourgmestre ya banda bo mekano kontra analyse ya likambu oyo tanto ekozwa solution na biso ya mboka. Soko sali eloko omba mbala okangi mutu ya pusu na matiti.
au bois qui est kuna niveau la police kuna fouté M2 amende M2 à $50 amende kuna amende déjà $50 akoki lisusu koya kobwaka lisusu matiti te. En tout cas, on continue à faire Bougoumès, Bandel, Bougoumès, Kitambo, papa na biso, biso qui doit nasima papa Fatito, c'est sonité, Azam Okondi, Azam représentable, il y a vu la Gitasa Mobimba. En tout cas, pardon, on continue à faire que la biso Mawa, Moussala ou Salema. En tout cas, tu l'as mis papa. Parce qu'on nous dit Paris, Bandel c'est Paris. Quand on a compté la Bandel, on a montré que non. Nous souffrons au bois. Bon. Là, le régime a fâché béton. On a dit pour le changement. Ça doit changer. Là, cette somme-là, pour diriger le Congo autrement. Mais tu comprends, qui est beau peut-être, ça va nous rabat les oreilles au matin au soir, qui est beau peut-être. Mais c'est la poubelle, hein. Hey. Le 20 décembre, il faut changer ma chose. Il faut gouverner la ville à Kinshasa à Zamora. Il y chez nous, il y a que ça, c'est quoi dans la maman. C'est la honte. Il y a un ballon dans la capitale. Et ça, c'est le Poto Moïno. Mais Poto Moïno, c'est comme ça, pour tout le monde. Et puis, je constate que c'est la même chose partout dans ma commune. Là, je crois à Kalamou et Leki, c'est là. Je me rappelle la Bongolo, la Kalamou, et c'était comme ça. Quand mon compte à moi, je suis allé sur le Matapou à Bongolo, mais quel est la Bongolo, mais ils ont des cassants pour them. Donc, ils ont nécessité pont. Le projet Moko ils appellent à Elengesi. Donc il faut bâtir un pont à l'écolo. Ils appellent à Belge. Comme un proverbe malgache nous renseigne, malheur à celui qui fera moins que son père. Mais nous sommes Kitani Batouté, Kitani Babèche, Kitani Maréchal, Kitani Batouté pour diriger pouvoir. Il faut pas sentir en nous le changement. Et nous avons cette volonté à vous changer. Donc, Papa c'est confiance. Le 20 décembre, le sommet à la base, à tous les niveaux. Papa ça, il dépend de confiance. Tout diriger Congo autrement. Tout le monde dans la 4 ans, vous sentez que non, ma soleil est carré. Mais tout le monde a une majorité propre à l'IDPS. Donc, ils ont un slogan. Il y a un père, il y a un maréchal. Plus rien ne sera comme avant. C'est peut-être du social. Objectif 80. C'est déjà entendu. Mais ce n'est pas pratique. Mais ce que nous faisons, c'est un père, hein, réduit et corrigé, quoi. Donc, qui ne peut pas être simbité. Donc, qui ne peut pas être simbité pour la preuve année que ils appellent le programme qui ne peut pas être, mais autre monde qui ne foule la foule. Surtout que dans les sécurité, on a le championnat. Donc, on a le foot, chaque commune a un championnat. Il y a des gens qui sont très en avant. Pourquoi? Parce qu'il y a la sécurité totale. Donc, bref, la ville n'est pas gérée. La ville n'est pas gérée, la ville n'est pas sécurisée. La preuve année que les villes à Kinshasa, ils ont contribué à budget à l'État. Mettez la ville à Momo. Vous voyez que moi, vous bien habillé. En tout cas, on sentit que non, 3 pièces cac. Mais qui n'a pas parlé, mais on dit que ça y est. Bana Koshoko, ma petite bataille ratée, mais ils sont habillés, mais il y a cosa. C'est ça que le monde a Kenya. Waouh, le gouverneur, à qui pas été? Toi, on a dit à qui pas été? Vous me dites, à qui pas été? Qui vous met c'est un mot? Je dis que c'est ça, c'est ça. Te photos à Liboke na biso moko. Pour Liboka muninga, batela on mutema te. Le ouais aussi na moso bana IDPS totalité à pouvoir.
pour biso côté la volonté politique il y a ressemble exact et de bese ko la nous nzala mais atongi tout bon hein et puis que maman se ba okama ko ndenge facha otonga et ben là au héros na minute déjà ça c'est tongi 4 immeubles à Paris mais atongi ne l'église a tchepé na mina donc tu es pour inspecter tout le monde a payé ce qui s'est passé dans Bandal Bandal n'est pas géré au soto à l'icam donc au soto vous avez déjà image ma belle nous sommes monés oui c'est que les moussous beaucoup de mais c'est les moussous à la peine de Kekala surtout l'année de avec le show au tika commune les a signé les conséquences pour le 100 000 poissons maï tondi ils ont menacé Pepo na osenga mokonzi mboka même avant le 20 décembre qui basika pe hier pour tester bango pe tout monde qui noté oyo la fashion donc il peut m'apprendre pour vous mettre sur ma union chacun à moment de l'élection pour que mon mboka pas payer ma pété signature les gars sur la table noté excellence dans la plus union chacun depuis je vous dis la bino vraiment signature à mon biso comme vous là rango et ça là bozo là oh non té donc il m'a pronommé batuna batuma kende muyele mayo na marque na bango biso pe ide best ko mayo ko to alize pe ba candidat to senga bana Bandal tango moment oya bata la Fati Beton deuxième bord ba candidat ide best ba national pe ba neti Baba Kabuya ça professeur le PT ça professeur bata la pe kana Jean-Paul Bazawa Jean-Paul P. Kenga, ça peut candidat. Donc, conseiller. Donc, on a bandal tant que nous pour la mondiale, nous avons dit à où de moyens où nous avons été. Nous avons une épidémie à jeter. Donc, tu constates, nous avons bagagé na façon est-ce que pas qui mais pour le constater ba yanke ba le kolongwa ba boy kolongwa te mais bango bazo bangela kaka soki bango ba longwe soki kasereka ba ko récupérer ba teka atwa wana baza d'abord mais misala l'état baza ko d'abord ça bango ba longwa donc au Mboka tala misu cha misu na place wana to uti kosbaki maquette wana esala makabo école bana bureau ya quartier Makelele bureau la police na bureau ya environnement kotole tikali so ba yange ba kolongwa bango ba boyi na bango te mais ba bangela ka pa kaseka donc mokonza mboka ba bi kasereka ne mudosa ba vanti kuna mpanzo na kasereka na mese titulaire sur la ma problème donc Fati zala bango mayele po biso IDP to luka ma mela l'état donc biso IDP to du monde en place à l'état te pour toi ba projet ya roto donc to linga te que to swana tala yo pozo lingo zo ka l'état tala so ba zo lobi tikana ko kopango ça va risquer vous vous prendre pamba au régime Fati et ça régime ya bana IDPS 36 ans élite to bagara trop pour vivre to ba bagarre pour moquer bisoté te ko tonga batonga likola nzete tonga ne mabela l'état donc o yebi ka su mabela l'état ndenge via ebiseki bino na CNS taka puis premier ministre toujours rappeler bino ka problème ko sana trop tellement esprit va dédouer les gars bino trop pour mona Congo lokola bilanga
te Congo est bien commun. Dès que vient observer dans la CNS, où il y a des gens qui jouent local, l'État ça nini, azo. Il y a un peu chopé, l'esprit bien. Pour ça, pour ça, l'unité publique. Surtout fouiller bien, tout le monde a pas problème. Mais, tu peux plus un conseil. Comme tu es dans la boule à Rotonga, où il y a des gens qui ont l'État ça nini, azo. On peut atteindre à l'État, Atika. Faut cop na Fati Beto. Faut cop papa. Donc botika bana IDPS. Et puis bon, ils ont même opportunité pour la bino hein. Botika bino même en politique. Pour la plupart, pour bino bossa politique. Bossa politique dans la fashion, ya ododa. Parmi bino ba mécanicien baza, ba menuisier baza, ba tabilanga pe baza. Et puis ba pêcheur pe baza. Tika computer, tika politique. Bana yetu si baye déjà. Talaka to pesi bile chanteur Fati Beto. Pema wali comme Fati Beto. Bon nous créer un problème, pour créer une guerre, pour qu'on va forcer pour déranger gars, mais be togo ali kam. Là, on va bien cafriage. Bon ta clé mais filer ninga. Ce qu'on comme consensus, c'est consensus exact. On a l'ingazo pouvoir. Fati aza dans la ring. Tala un mot boye, tala ka Mike Tyson Fati Beto. Mike Tyson Fati Beto. Fati Beto na milizo aza Mike Tyson. Ade na ring azo denda. Jusqu'au tala siko ba biso buna na Mike Tyson. Ko ça va lui voir. Bien que ça va mbongo epele mais ouais okufa na ring pamba. Donc voilà ce que nous avons lelo. Donc tu expliquer to suki na no awa. Donc mokonzi mboka akotsa programme ya kotonga pont amatsa pont likolo kozwa matina ye mai soki yesa nini tala bongo levanda calme Michel Fati Beto et puis misala esalama na bateno te misala gouverneur Njatili te bazalaki na Kabila batonga te mutu aye kotonga Fati Beto oyo komeka kaka ono te oyo misala Njatili ana kisasa asala misala te ma gouverneur de la province, misala te. Misala nous sommes dans la province. Na ville de Kinshasa, et ça misala facile. Parce qu'il n'y a pas de mauvaises troupes. Il n'y a que de mauvais chefs. Mais bien sûr, grâce, il y a un bon chef. Il y a un troupe, pourquoi? Parce que nous avons cette impulsion. Comme on dit, l'impulsion vient d'en haut. La tête n'est pas calme. Donc on suit Ngolu, il y a un Fati Beto, oh Moutou Sala. À part Moutou Sala, à Susu Boliba Congo, il y a un Congolais. Donc moi, je vraiment pour intérioriser la philosophie politique à Titi, l'amour du Congo et des Congolais, l'intérêt général. Voilà le résultat. Donc voilà. Donc toujours accompagné Fati. Le 20 décembre, il y a un bandit pour santé, l'anniversaire à Bemoko. Fati a bien la deuxième borne à hier, pour assister à Missalo à Bandaki, et puis à sa majorité. Majorité de Makam. Pour avec majorité, en tout cas, le programme naïe, où il y a Bisso, où il y a les peuples d'abord, et voilà dans l'ensemble. Na quartier na biso na ba quartier nyonso ya Bandalungwa. En tout cas, lelo banda déjà honoré na présence ya ba autorité de base na bango baye po ba se rendre ba palper na maboko na bango na misu na bango makambo ezo lekana na niveau ya ba quartier. Yango to pesa bango merci. Awa toza na makelele tozo senga mokonzi mboka totala likambo ya pont oyo parce que pont soki mbule bandi mai kobanda kokotela bato na bandako donc basa le plus vite possible baya bamatisa pont oyo en tout cas eza eloko eza nécessité priorité avant mbula ebeta en tout cas merci mingi na bana nyonso makelele merci na baprésidence elaire nyonso merci na bacandidat nyonso na niveau communal na niveau provincial mpo na présence na bango nyonso bakiti nsima ya président fédéral na bango pona ko se rendre compte ya makambo eza na base pe ko memango na epa mokonzi mboka pour solution ezwama le plus vite possible. Merci beaucoup.
esangisa kaluka na bandani wenza munene obima awa alors wenza balabala wana ekokufa baocha mamala wenze kozala awa wenza munene eza teke o basiri apo batandi owela bamapangu awa propagande te eza makambo moto azobongisa ne mboka eza makambo akamba te parce bato bayela biso ba 5 chantier ya campagne awa tomona eloko te ozomona tomona eloko te mais motu oyo ayebi biso makambo ya 145 territoire motu nyonso aza kozwa part na ye donc biso mpe na banda tozwi part na biso faci donc merci biso topena donc ya kotombolo ozomona na nsima na yo donc otindika tozomona sa yo biso toza donc nde na bandali awa biso tozali na bakonzi na biso nyonso ya idps bango batelemi awa bavie sage bazosepela donc nde baza boye bazosepela donc biso tokolobaka kaka teke mpo na mbongo pesa biso mbongo tolia bien babiloko nyonso ozosala oyo lobi ekopermettre ke Congo ezala développe biloko kolia ekota parce que sans nzela sans bamarché biloko kolia ekota te donc oyo ndenge eza boye yo okoleka na yo mais biloko ekotikala mpo na avenir ya peuple oyo bakoya nsima bana na biso bakoko na biso bakotikala kobénéficie yango alors que merci eza mpo na campagne te bato bacomprendre ke ezali mpo na bolingo ya mboka balingaka mpe mboka boye te lembisa mwa moke bolinga mboka boye eleki makasi faci bato mosusu bakobela batension bakokufa jibine beton mata mwa matanga mbula mokie bandako ekoti mule mai ekoti ntina bandako atuka soki otali mingi na baveni ebele na baporte bomonake bato mosusu bakimakima basungola bandako bato mosusu baperdaki déjà donc ni baperdaki déjà bapombe déjà espoir ezali souté mais na vision ya chef de l'état en tout cas Félix en tout cas oyo mosala azosala eza théorique eza ni pratique nde mosala esalama parce que projet kozala projet ya depuis kala so tozala kutu bala nike toyebaka eke baotia makadame a ipena mbongo nango topesama bali yango mais lelo mpa Félix mpa na ye kaka soki obika asali momo pratique tokomona nzela omi koto bomona koto ezali baza bakuluna banafana koto mais aujourd'hui kuluna eza lisusu te parce que bozomona bino monde mosala yo esalema mais après totala déjà visionning après mosala so esali tokomi loka na gombi donc tozala su bamakani bandali te tokitini tokaluka te donc kote mamo ekomi mamo na gombi en tout cas nous remercions vraiment le chef de l'état pour la vision pour un projet autant que ça s'est réalisé pour mboka na biso Congo en tout cas toza sima na yo pour na yo vraiment mandat déjà eza wa indéterminé ti mukolo yezo roya donc tukanga mika na oti mukolo yezo roya merci bon bilo mumbola ndi po bino bo bano ba combattre bilo bela mwanza trop ba formol telazo ba formol te bibende yango wana to moni pe ndenge ba kaboli déjà o lokwa main rouge vraiment biloko fati biloko ya nzambe te mais fati na nzambe biloko moko kaka donc oyo deya bakaboli main rouge ngambo kuna na ngambo kuna donc après misala ndenge ndeko asengi grand marché kaka ndenge toyokaka no bato bambanza kongo baye mercredi bato alufoko ye jeudi ozala bongo mpe awa donc
oyebi ke azalaki na couple na kala atikaka mama politique bakolo politique baye bon Fachi aotonga na ye eza comme dans la langue na ye azolia na ye azomela na ye etali yo na nini ojo wana omelaka to mbongo oyo utika Fachi aye kotonga na ye yo mpe zela tour bon yo mpe bon namoni apeso kaka conseil ezonga palais po totika boro oyo lelo te ezaka Fachi soki abeti baboro na ye ake moto ayide mpe sa ye moto ayide mpe abeti moto ayide mpe so ya ye code de famille te yo mona code de famille que dans la famille nous jamais tout na kaka cousin neveu et ainsi de suite donc on a besoin de pouvoir tokotika te po babilo ka boye to kuti po to tonga kaka donc kozwa ta yo kozwa le tato 6 sango au mona to sali 20 ans na pouvoir na to sili c'était surtout tika na yo susu ozai kwa no sala le côté yo ba dedo kaka ubongo motema te vraiment utika makambo yo donc ça toujours décourager binoté to pesa binoka conseil bakolo Congo baye yango moni to ça tourner à Bandal tout monde a place mokonza mboka mais bana bande pe balele to biso bosene biso nzoka boko mo ezaki na yanda vraiment na kuzu sikoyo biso to tali sibino Bandal babosana yango te facha koto bango bavanda affaire fatinde nazo ça te bavanda ba ko pakala ba pêcheur baza ba mécanicien baza ba dabilanga pe baza ba chasseur pe baza donc on a besoin de pouvoir en tout cas tika mama politique zonga la copie na kala on a payé ba crédit za crédit à pêche crédit à bilanga Fachi a raisonné ba tout mais politique politique la bana ya chichi balula zoma zo balula koto même bana bomba ba okamwa ba ka pojango kala mais ba ko se rendre compte ezaki ba bula noir muta ba noir on te na po awa zela be po ti nela kenena ye pour ça mati mais bazui mutu normal Fachi beton le père de mer on est conséquence aux la père de mer ya osamba zate aosa ze bande ko na ye donc pour vous ala awa et sangisi Jamaïque Kaluka na Bandal donc pour vous ala j'étais c'est bon en tout cas Fachi beton c'est avant tout la canne après mais avant nanano atonga na ye de 2023 le 20 décembre bana bandele bobo sanate muta otonga blo po ana besoin de babo deuxième bon asengi mingi te asengi ka deuxième bon kaka et puis en dehors ya ye ba député pa IDPS à tous les niveaux hein ça na bango bobo sanate ba conseiller municipaux baza ya Bandal ba professeur ya Bandal baza na ba nationaux ya Bandal baza donc bobo sanate bobo sanate ko bonga pe rumba te boniko Bang, kendo zo eloko kuna, kendo après chabu, boka tani. Dala mama. Dala. Ah, batu normal, batu solo, c'est de la fatigue béton. Donc, dans mes amis, non, on a dit Fachi beton. À ton bout de l'eau, Ange Gabriel italien. Ange Gabriel, ça, c'est mon il y a aussi Fachi beton. Pour nous amener au niveau de assisté dans le mandat de béton, nous avons aussi fait une loi. C'est pas possible de faire ça. Yes, ça, pourquoi ça n'a comme généreux. Nous avons des Chinois, nous avons des Indiens, nous avons donc des Congolais de père et de mère. Bon,
oyo eza formalité réalité oyo eza bio oyo eza ebende esisi makambo ya bainondation awa ebende donc fatia osala blague inondation ezosila batosala rien bato bazindi okofi ayemba misala eleka maloba na ebele omoni misala fati aloba mokeme soki oye awa misala ebele kama oyo kabila tika eloko te kabila tika eloko te fati nde wana bambula noite maquette 5 chantier maquette maquette naza accompagné apoya lokuta docteur lisu na ye parce que biso toyebi azali sisa bidimbu donc soki abandi likambo asukisaka oyo aye eza te ya maloba non en fait les actions ntango alobi asaleli yango donc tozosenga na mokonzi ya mboka atala stade oyo asala asilisa yango areflectionne yango afin ke bana bandolungwa bayebana kozala lisusu kimia mpona kosaka na makambo talitala en tout cas merci mukatozoloba d'abord topesi merci na bakonseil ya biso ya fédération ya funa président Pierre Zonga na matezo mpona initiative oyo ya kitoko oyo azwi ya kosala badescente ya inspection mpona kopalpe du droit batravaux baréalité sur terrain. Vraiment félicitations na président fédéral, félicitations na président na ngai ya section Bandalungwa Amato Kambuya et wana tozo yebisa mokonzi ya mboka ke tala eloko neti ya boye ezali terrain moko monene oyo ekoki kobetisa bacompétition ya bien ya kitoko na bandala awa mais négligé. Donc atelele biso ka problème ya terrain oyo tolingi esila so tolandi bangobila ba bourgmestre titulaire ya Bandalungwa bato wana baza toyebi te mais tozos'adresse na mokonzi ya mboka ye moko asimplike na finition ya stade oyo vraiment yango nde eloko toye awa ensemble na président fédéral na biso mpona koaccompagne na badescente na ye inspection. Vraiment merci. Congolais bimi
mais masa tie là na poche donc après bukanga lonzo azasu na boro nyongwa peuple c'était attends ya mone maba ya bombe hein pour bombe blonga batal oui bateka oza nyongwa boulevard noté na yo déposer candidature ba congolais ba récupérer muyibi aye ya si ba betele maboko joka kafa a aussi ça m'a ye candidature était aya aussi ça m'a kamunaye awa ya municipal dans le watigeli biso nous la guerre ya M23 ya zanga député toujours déplorer dans la politique à la dégâts maman c'est les musuba na ba groupe armé yesu ko ba dedoa bilo kasika bukanga nonzo njoka etala a bilo ya tiki asubiso mbongo bima ezako mutabejo dedoa boso la bien mais bejo chombo sozo bete ko chombo bungu njoka ye batata pona mbonga bo ya municipal eza mbonga koko na ete mbonga bana Congo je futa ba taxe ba matière biso maboko na poche mais tout mais l'état zong sambongo faci béton au moni bato akabila bloko basé na Congo bayana ba projet là rebimi tala résultat balé biso plus de 5 milliards et ba projet mais loka malonga salamité au déjà mukolo ya biloko faci ça na francophonie yana ye mais ta petit frère ye kaka na ta petit modada kena stade au mona biloko faci tiki on a des pères et des mères. Moi, on a un chichi. Idéologie toujours, il y a le peuple d'abord. Fachi, Tonga Ngonga. Fachi à Tonga. Fachi. Tonga. Bana Banda va comprendre que non. Yo ye. Tonga Ngonga. Et tu constates que ma tante a pondo à Ben Napsola. À Dodi. Mais Fachi, comme aux autres Tonga na yo. Tu dois expliquer misala oyo sai na bandal bina fele yango to ko programme oyo yo sala ki yango te ozoki be mbongo wate mais na bolingo ozana mo ya Congo nengo zo gérer d'une façon orthodoxe la république Fachi ko taper programme oyo ya stade ya bandal on a bien avec yo beta modada. balandaka bamuya ya nsima